makasi basi leki topesi na papa biso fatondo fatima ye batikasala yena ye kobongisa mokolo balobaki na bino okende na kampe matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemeza temwe misale monani ninga kolobezati touti mosika essentiel tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful bana Kinshasa bamama ya femme en action Christ na minute na zolo bate mama BBC a continué le 31 décembre ya mois de la femme nga alobaka mois de la femme te bakontinue le 31 te parce que toza kula bobimba mpo kolanda biso ti le 31 de mars ya année prochaine. Donc, il y a pas mal d'action Christ, il y a un podcast qui est dans ma vie. Il y a maman bibiche, il y a la femme en action Christ, nous allons produire. Maintenant, on produit tant que maman, on évite un système, il y a un podcast qui est ici dans ma vie, où il y a mon gafou là. Ah, tout ça dans ma vie, ma mère. Ah, tu fais ta ma solo et tali. Quand vous êtes tali, vous faites la vie, particulièrement pour la maman et pour la maman. totala sika toza na wenze ya babengaka matadi kibala wenze matadi kibala balongolaki bato bakufaki wenze ezalaka na nzela na miniti ongakutina trésor onema tosali descente na biso mule ezobeta me tokitika mpo toexplike na bamama toexplike na kino bakino nyonso to bao baza mosika na Londres to bisika nyonso tobeta lisolo ya makambo etali kaka wenze na biso oyo eza na matadi bala babengana bato bateka lisusu te balobaka bato bateka lisusu te mpo bato bakufaki nga mama na kiti sudara tuna tala biso na bino toverifie toyeba soki wenze esila to soki wenze ezali soki makambo eza na wenze na biso yango wana bendi bandeko nyonso bazolanda biso toleka mesikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tubuti yaba komoyaka ebele soyebisana na masolongo eza ndenge epoema samte 500 po anini nga nango amakisinga yo eloko ematisi mutu soki ateki ekolo moko okesomba nini dolare eza akomata biloko nyonso na dolare soki dolare ekiti na masango mpe ekokita so dolare emateli place nini donc masango emati mpo dolare emati nde biloko nyonso eza akomata po eloko nyonso biso toteka na franc ntango ozokende kosimba biloko bao bato bazotala batopsoni banini okende mpona ekomi koloba teke biloko emati moya ya transport eza te emati makasi bafakire biso nsaki moko 50 000, 60 000 francs. Nasaki moko ya masango popote. Tosombe ekolo moko ya masango na mboka. Tosombe yango na 1800, 2000, siko awa tozobakisa. Tosala musu tosala remise de prise, beswat. Tobongisi mbongo. Eloko ezoboma biso mingi. Transport. Transport iloko pasi mboka etambola bien te bakomerisa bavoyage ntango bakozonga mbongo ebungi biso sikoyo tozomatisa ndenge nini tala kaka dolari matito na mboka bato bazosomba tutu biloko mingi na mashini bakini tokomofuta ba 46 biso to tomatisa ekolo ya masango te moye tofuta bandako ya bato eza te yango tozoloba ngo boyo tali eloko toanda somba ngo lelo naye kosomba ngo na 16 000
eza roulement ya machine boso nazo nike ekolo na 300 te na nike ekolo na 100 francs 150 ngana ba bénéficier na eloko te yango nazo senga kaka okozela biso abongisela biso kaka mboka ezala bien makambo nyonso ezala calme biloko nyonso ekita kaka parce que na moment oyo tokosala susu eloko te tala mboka yango nde ezotambola eloko tosenga mokonzi ya mboka aboyi totikala banguluna tozosenga ye akitisila biso bakomerisa ntango bazovoyage soki baye bakitisi prix ya kitoko biso mpe tokovivre kitoko bakilia bakoya ebele kimolidi ekozala mpe te tosenga mokonzi ya mboka abongisela biso ntina biso tokemba makasi ya biso eza mboka eza ya yo eza ya mokonzi ya mboka kani eza na makambo so tozosala na compte na biso biso totambola ozomona moto aomakisa biloko na compte na ye mpe azika ndilisa quelque part te mboka oyo biso tokomi ya biso podcast ezolakisa mboka eza ya yo baninga bamosika bani bayoka bino bango bamosika so bayoka bino to mboka oyo eza ya yo ya mokonzi ya mboka te na ya baninga na ya biso nyonso ok précision yango wana sécurité atinda nanu sécurité bazala kocontrôle prix ekomi ya neti masango oyo moto akomi koteka na ndenge na ye aye na masango ata masango ekiti ye ati 2500 moninga 3000 moninga 2800 ocomprendre parce que contrôle eza te atinda nanu contrôle anteni civile yo ojepi ya makasi bakangi yo kinoko ekokita mokonzi bazosala yo kaleke balobaka yo owesiwe biso nde bakongole nde tososala mabe biso nde moko nde tobomaka biso moko nde tozomikoma na esprit mabe okuta moninga mpona makisi koto ya kitisi wenzeya matadiki bala ezalaka tutolo ya nzela odike bato bakufa na wenze oyo babengana bakonzi ya mboka baya bakita nazokanisa kumese ya monga fula le grand monsieur Séverin na nzela oyo ya monga fula oyo ya matadiki bala ebela bato bakufa mais eza wenze eza bariske ebele toyo mpenza descente mama bibiche loko aza makambo ya bamama toyo tobeta lisolo yango totala mpenza ndenge ekenda wenze bakenda bazwa badisposition bato bazoteka donc toyebona kita masolelo na ya biso podcast totala mpenza tocontourne wenze totala position na lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tokuti nini naoyebisa bino wenze ya baninga ya biso podcast wenze ya oyo tozobenga matadiki bala ezalaka na nzela naye tokotala kati ya badepo totalaka biloko ndenge ezali mpe depo bitu naosola bamama ya dekwa namonika bakoa 500 kozala 1500 nayebi naozanga na maloba namoni a masango awa 1500 donc ekolo oyo ya masango oyo toozanga na maloba mamama nayebi te mama obetangelaki ekolo ya nayebi te ngam na makisi te azotala ndenge nasombaki soki na chefna bénéficie mwa capital nanga na mwa 100 francs likolo donc il faut talela capital siko soki ezokuta bamakisi boreklamaka te bogangaka te bolobi kake bamakisi biloko bosalaka ndeko soki bamakisi nga mpe nakomakisa mwa 500 likolo soki bakitisi nga mpe nakitisi mwa 200 likolo ezosenga nini po ekita yo ezoloba nini po ya dollar eza na likolo makasi nyonso po ateke eloko baolanda nani nini to ya dollar sikoyo lelo na dollar ekomi 10 dollar eza na 23 sikoyo na moma wana yo saki yango bawana eza komia 200 220 sikoyo na 220 fois tala saki ya moke oswa 220 nobimisa mma wana komene bikolo yokobinosabike eza cher yango biloko mpe mati dollar wana ezoboma bakitati dollar eza komata makasi penalize biso
Bakisa biso foka Mboka eza mabe papa. Merci. Toza ba Congolais. Pour moko eza biso. Biso ne tona droit ya koloba réclamation à droit. Ata mwana nzoza atole na de l'homme te mais boye barke mboka oyo dollar mati kopa masango chez osoto na charge ya 10 personnes en donc bon on est combien de commence ekolo masango 3000 2700 siko biso baoto wana bacharge na bana tole combien de bikolo na bana en plus lipa oyo bana bakolia 500 mwana kutu ona lipa 500 atondi te mwana mosu opesa lipa 500 azotonda akotonda te faci abongisa mboka yene charge betelanga na masolo ya nguba na ye natala kopo oyo ekolo oyo ya jaune eza 2500 nayebi te eloko nini ezosalaka biloko emata mama makasi basi eleki topesi na papa biso fati batondo fati beton mbote merci mingi makambo azosala oyo ezomona na miso ya bato abongiseli biso banzela mais lelo tozolobela côté social mpenza pa moye tozosouffrir makasi atela biso na kota to dollar moye bana balia eza te kolia ekomi ya pasi tobanda koteka kala na ekolo oyo 1500 900 fois mais lelo ekolo ekomi 2500 dollar pa moye nguba ezalaka na foi congolais mais nguba lelo commerçant azotekela nguba na dollar sak ya nguba $100 tokosuka wapi azotuna na mwa motuna kuna na saki ya nguba kuna place baoteka $100 esika nguba eutaka mabela mutu emata bacommerçant bamatisa biloko eloko nini mpe osolaki bacommerçant bamatisa eloko esalaki bacommerçant bamatisa biloko mama merci na semence bakenda kosomba semence na bango na ville sikokuna esika baosomba babanda kosomba na foi congolais mais lelo bakoma osomba ngo $1 donc tozoniokoma papa mpenza abongisa kote so tozoniokwama dollar bandako tofuta dollar classe ya bana dollar bataxe nyonso ematike ekomi kaka dollar akomi kocircule na congo na biso lokola biso tosalelaka mbongo ya dollar tosali mpenza mama ya bana nyankero asunga biso vraiment kota dollar atela biso dollar malamu dollar eza mbongo ya mboka na biso te pourquoi tokomi kointeresse mingi kaka na dollar akoya awa alinga sombela nguba ya 10 000 akopesa $10 ofosongiselaka na dollar moye eza te mama toosufri makasi yango tosengi na papa na biso muku atondo abongisela biso mpena mpona tokita mitema mpena toza na fo na ye biso 100% tovote mais abouchele biso na kota dollar kota social mpena abongisela biso malamu bazolela bana bazolela bandeko ya biso bana bazolela kolela na bango eza nini ka makambo biso tozofifa na kati ya mboka na biso tokoma koleka mpo biso fo toloba ya biso podcast aza na susi te peuple eseresule bandeko nyonso oyo bazoluka ke mboka na biso edevelope balinga kozala mboka bapaya tala na kati ya kongo te tala mboka na biso na baréalité bakonzi ya mboka na parlo même pas me makambo etali social yo mpe moto oza mosika yebake mboka oyo ezosenga apui na yo apui ya bato nyonso mpo mboka oyo esala nini ebongesanaka biso moto bamama bazolela tokoma na dollar tozokoma ka mobembo na biso tosisi te tozotala kaka bisika tozokende mpe tobeta kaka masolo moke cameraman azozwa nyonso makambo nde ezoleka kulona sekulikaba ute bandekisi tubengama balongi ozifenso de la famille vene komi elengiselaka mochi ne mu soki nakanisi bolamula yo elekelaka ngai lelo nyongoloba na bandeko baolanda biso ya poto bazolanda biso mpe awa susi na yo ezani mpe na makambo etali mboka bon susi na nga eza mpona makambo etali mboka na biso ya liboso social ya bacongolais eza malamu te bacongolais tobanda kolela banda kala mpona social oti lelo bataxe nzela ya bakongo bataxe eleki cher douane ezoyebana prix fixe ya douane te donc eleki cher mpena bataxe komesa kosomba eloko neke na mboka mpona prix asomi na prix ya se aye nango na nzela oyo adepanse
taxe eleki makasi bakontinue balandela bataxe balanda eloko babengi taxe kutu likambo ya dolar mpo na nga mama dolar ya mbongo na biso te mais ya liposo eza na mboka tika bataxe biloko ezala nini ekita neti nga na kopera nasombi eloko cher siko naye kotela mwa moins cher nakozoloko te donc natela yango cher mpona bénéficier donc likambo bataxe na mboka so eleki mingi donc nzela pa congo nzela ya bandundu bataxe eleki bato bazo na nzela mai bataxe eleki so basomba batela biloko moins cher bateka biloko cher po likambo ya dolar nga aza lokola badolar dolar ya mboka mbongo na biso te tosalelaka fra congolais donc dolar eza ya biso te nakolobela yango te mais nga na koloko eza ya biso na mboka bataxe eleki mingi bakitisa bataxe nzela bakoko bataxe eleki nzela bandundu bataxe eleki bato bazokuta nzela ya mai bataxe eleki ebele bato baye koteka awa bato ya leta koleka na koleka bataxe ebele tuka pena eleki po azali nango pense koloba yango wana kapo eleki bandeko na sikoyo te ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Mama nene ada top na ye mama nene beta mwa masolo biso ya biso podcast mwa loko eza baninga bandeko tosangani mpona susi ya mboka na biso ndenge yoko eza ndeko nanga bango mpe baza bandeko nanga bazaka na susi ya mboka na biso mais awa te yokobetaka lisolo ya makambo oyo ya koteka nakoba kotuna te kantine kantine ya fufu nayebi te tobanda na kantine lokola mwasi naoyoka somo betano lisolo ya kantine ya fufu eza koshe mama kantine ya fufu na minute toyebi te kongo tookende wapi parce que saki ya fufu na minute oneti oyo ya bakongo oyo tozosomba saki ya fufu na 170 000 oyo eza bandundu saki 300 000 finalement tookomba te papa tookende wapi tokobongola bana no ndenge nini tokotangisa bana ndenge nini dolar batie motuya $10 ekobela na 23 000 sikoyo soko oza na bana 5-6 botangisa combien de bana po lelo batongo na vie ya lelo atuka mama bino boza bandeko na biso tiki kaka boye mboka ezokufa saka masango 330 000 ekolo oyo 3500 soko omoni batie badengi 500 seke batie ekolo ningre mama na ngai papa na ngai bozala bandeko na biso tookende esika bana bakovivre biso te yango omoni bafaser bato debele bakuluna bayedele parceke tookoka suko bokola bango te leta aluki na biso solution mpona bando bakomi na balabala tookoka te tokokufa kantina fufu otie combien kantina fufu ya bakongo na oteka 17 000 ya bandundu na oteka 14 000 ata ndenge na oteka ngo boye mbongo mpe sokoka te bénéfice nyonso eyekende na maboko bacommerçant soko oteki boose retrouve na 5 000 okolesa mwana mpe ofutela mwana nini avala ntuka papa na nga yo papa président na biso talele biso likambo soko otiki biso tokokoka te biso tozaka na nsima na yo soki yokambi biso malamu bise mpe tokosunga yo malamu me na miniti oyo tozokufa estce moi fafe eloko nini mpenza bakoki kosala donc nyonso olobake biloko ezomata eza na eloko moko ematisaka espoir eloko nini mpenza bakoki kosala po te tosala boye na baninga ya biso pote mpona azomona mompos roni malunda makenzo esali eyadi malundama bana suti biso tosanga eloko mpenza tokosala po biloko ekita na likanisi oyo kokosala otosala po biloko ekita ya liboso tokokende lokota carburant carburant emati cher makasi ntango moto akolo motu basombi carburant cher ye mpe koya kofartire bacommerçant cher noko ezoboma mboka président na biso asolola malamu akitisa carburant ntango carburant ekiti yebaka ngo mpe na bato oyo mosusu ya batransport ekokita me ntango carburant eza cher transport eza cher soko ye kotala prix moto aye na eloko zo baotaxire ye na basac mboka eza na okupa tokokende moto anyokami wana voyage pendant 4 mois 3 mois ayeba ata biloko aza na bo abima kishasa moko eza te parce que carburant eza cher ntango chauffeur akokende kota komema biloko bafacture bango cher donc gouvernement ekitisa carburant soki carburant ekiti biloko nyonso ekokita onika mosala basi banikali tokoalakisangapapa na biso ye wana azolela mpe na bana en tout cas toujours regrete mpona makambo ya gouvernement mpo sikoyo biso tozosomba bamasango kuna na ser
transport tozofuta cher. Alors sikoyo tokoya koteka biloko komona bazolinga kosomba biloko na prix ya bientôt tozosepela biso. Alors pona transport tofuti cher awa bazosombela biso moins cher. Sikoyo tokosala ndenge gouvernement luka solution. Carburant bazotia transport cher. Carburant cher, transport biso tozofuta cher. Tozofuta na bakongo tozoya awa. Tozofuta musika. Donc yawa biloko ezotula kaka biloko bazolinga basomba biso na moins cher. Siko biso toko vivre ndenge nini na bana. Basalaire à bato babakisa yango te. Ndenge basalaire à bato soki mati yango moni mpe bato bakoya kosenga provision. Voilà. Soki salaire à bato mati te moyen bato basomba biloko. Exacte. Alors nazosepela te biloko mpo siko tofuta cher toya kotekaka moins cher awa. Donc makambo ezokisa biso mpasi. Gouvernement luka solution mpo sikoyo biso toteka mwa bien tozwa mwa mbongo ya malamu. Bazo bamama tozotekela biloko bazodeklare biloko bazodeklare mpona nini nani emati dollar emati na 23 000 na 23 000 soki 200 23 000 emati na 23 000. Alors sikoyo biso tozolinga biloko na biso etekama bien tofuta batike ya moins cher biso toyeba kokanisila bamama. Merci papa. biso suka ya makambo eleki bandeko na sikoyo te ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait to oza kaka wenze ya batalipa ezalaka nzela babenganaki bato bazongisaki bato mwa nsima bukumesa osala mwa mosala na ye. Donc c'est vraiment que je salue son excellence, mais tozotala kaka baparcours yango nde ezali tozotalela mpe mwa bakaniveau ya mwa salongo mpe ezokende mpe na kati ya makambo yango. Donc awa tozali kaka na wenze, donc wenze ezalaka tout au long, wenze ezalaka tout droit tout au long kaka, donc bambouteillage na parlons même pas. Atuka papa odi mermantu na kine aka boy badato ya yo papa kuna ka system aba wewe wa information dala kata kini yangoyo ya matadi para ka non c'est bon na kata kini so dala ka ba wewe wa kwa mayo papa potokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tobuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful for God and my blessing ba we wa begin kozeleki mingi likolo na se kolekaba ute bande si to benga mabalongi ozi thanks for the life I'm living the coming is like a mochi in the movie soki na mafufu masangu nyonso baza ba jeune kande ba boyi tuna ba oluka na ba onka mbongo po ba dike so ba luka na ba mbongo na tension nande kona nga yona yeko tuna pia makala ya lobi cha kitisi na ebite na yoka ena papa ebisanga na prix exactement. Oui normal fixe ça na 28 mais na ngai nde na otekela na oteka 25. Siko yo noteka 25 po bongisi mboka oyo na eba te place oyo kitisi wana. Oyo na moni na mo ko prix normal eza 28. Donc on ba 28. Oyo moko to boye so sala na moko na moko prix normal 28. Mais to banaki on ba 9000 ba 10000. C'est normal ti ba 10000. Bozo mataka chaque jour eso matakaka ba commerçant bozo mataka to banga ba commerçant pour la besoin mboka la bisote. Na biso siko normalement na ba banga nde ba banga te tanto bango mais na biso normalement so na sali bongo na te 25 on donc c'est que na zona na moi si principe moke po ba ope ba somba ba ko yango te al ba ko linga baza moi excellent moi de kola ni tu na siko yo mo mto kina osala makala oto kina osomba ngai na somba ka te na sala. Bon comment yo osala ka makala osomba kambo te osala ka makala osali furu na yo na bakongo siko oye na go eluku ngi sala ka makala oyo opeti nzete ya mboka nzete oyo futa ka droite futa droite ya nzete wana en tout cas ndenge za ndenge yo lobi so na futa ka droite po kuna zamba biso to somba kango po na banda ko sala bo bato alo na ko denga ba ko linga balia ba mela tu konso ba ko kunda ko pesa misala ile pasonga ma c'est ce que le boko tena muta sombi muta ko somba ya linga bala ma somba. Donc quand on sait pas calculer nyonso wana ndio ko tia 25 donc 28 na tena nga 25 siko na yo tia 25 yo po yo lingi boka bonga na lingi na mboka po million beza te po muso ko kolela pe ko tele ngolela na mwa 2000 waso waza pe na sande. Donc siko eloko esala ka kina matisa makala ezali
transport neti boto omema yango bo 5 000 francs ekoma awa zwa sikoyo leta zwa nyonso depo nyonso bato bakokitisa ezo attendre déjà kombe ba 9 000 bongo zwa sikoyo bato ekobima na nzambe ekoluta kuna po ekoma likala oyo donc zela peut-être ezate bamoto na moto mona 2 000 francs sikoyo bobeta machine nakona navigue mpe déjà na ba 18 000 20 000 alenga siko mwa 5 000 kamsa bénéfice nanga mpona moni ke napesa boye retard yango sikoyo ozomona na motive nanga te atikala sala nanga bongo mpona betaka mwa rabusi nanga po eloko kosala na kisasa to. Merci beaucoup. Naosanga na maluba ebino bokomuna ebiso podcast po mosika tobuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful for biso podcast. Toujours ya biso podcast baza toujours en mouvement dans ndenge boss nanga ronyalo bana ya niki kema bebe se sala ngofunza asiko na kati ya mabele yango même antula abisika ba mère bakufaki tobeta masolo bato bakufaki moko oyo Singapour ekatanaki donc baza toza place oyo bato bakufaki tala couloir yango ba mère badoteka couloir yango oyo donc couloir yango eza vite nasi omona ba magasin mpe basi bakanga nyonso efonctionnaka lisusu te bato batekaka lisusu awa te en tout cas bakonza mboka balukaki mpenza solution ya place oyo po eloko epesa biso mpasi eza tokita totala sur terrain mais bakonza mboka bakweyisaki mbela en tout cas awa bato batekaka lisusu te tomoni couloir yango vide bato bakufaka plus de 20, 30, 40 personnes a esika oyo mais tomoni mpe ezala bamagasin oyo esalaka lisusu te donc bato nyonso koto batekaka lisusu te bato baza batosaki makambo mpo bakonza mboka bazwaki mpenza précaution ezalaki mpenza dega tozomona mpe basingapour bisike ezali dega ezalaki mpenza makasi mais mokila nazorapele yo yali tala kaka système a toza na pouvoir ya bato bakufaki solo na wenze oyo ya matali kibala eza na bamama oyo bakufaki oyo balakukaka 5 heures mbula wana esalaka mosala babengana bamama nyonso batekaka awa te balongoli bango babengani te mpona sécurité na bango bazongisa bato mosusu na bawenze na kati me eza na bamosusu mwa mitu makasi na banzela nde tozotambola wenze eza kaka libanda me bato baza na kati ya badepo nde baza na kati eloko nde ezoreklame kaka pasi ya mbongo transport pasi makambo eza ebele me oyo couloir oyo mpenza tosanti ke eza te eza na bamagasin nyonso babutiki nyonso ezakoteka bazoteka lisusu te donc tozokende biso awa tozeleka tozotala mpenza biso na biso suka ya makambo eleki bandeko na sikoyo te ntango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tobuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful for God and my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeko si tobengama balongi always thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamula yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa given the chance kosala mwa bakati ya biloko ya mboka na biso ndenge mposo tokosala mwa likambo moko epesa biso mwasi neti boye tozotuna biloko tozokeka otoluka toyeba susi ya makambo oyo biloko ezomaka nayebi te papa okopesa biso ntango na okoza persona oyo binango oyebisa ngai ya komata ya biloko ezomata Par exemple, oui, ça. Maman n'a merci beaucoup pour le mouvement. Vraiment, il se peut toujours comprendre ce que nous faisons. Pour que nous n'ayons pas sombre là, vous vous dites il se peut tant que sombre là, baïndé tout est dans quoi automatisé par rapport à calculer tout ça là pour absorber moi quelque chose. Donc, il y a un capable d'indien. Nous sommes à 2000. On coûte 2500. Là, il y a un quelqu'un qui coûte 2500. Nous sommes à discuter. Voilà, moi, pour y aller, la dernière. Il y a un discuter, c'est à discuter. Donc, la commission m'a dit, nous sommes pour discuter. Nous sommes c'est la marche belé. Il y a petit commerce, ils ont un congolais, nanu de résoudre le problème. Monopole ya makambo ezala kaka epai ya ba étranger. Sikoyo ndenge nini tokoki ko continuer kaka na kosala
marche par rapport ya solution ya makambo biso kosalaka emwananaka te. Sinon, tu vivre boye, donc comme le niveau à Covid, qui est mati, le bito matisi. Ndenge ezali. Kasi wana gouvernement ya Okola Vital Kamera alegi koye na dige to yebite ba. Na kati ya wenze. Oyo ezalaki lopango yango. Mokolo lopango a décidé de bobi. Sikoyo biso tozana wenze. Kuna na campagne eza esika ya basoda biso tomoite koko bande esika ya basoda te. Est-ce que bato bakoko tia wenze na campagne? Bakotia ile biso nini wenzangu. La place la place eza ebele na koba na biso. Soki batongeli biso wenze na katikati kuna basali wenze kuna. Tokoteka supe mena pembeni awa te. Tokoteka te par rapport ya nini? Soki basali wenze awa yo koteka te. Na koteka wana. Na wako changer kutu masolo. Oyi ke terrasse o soki soko masalite saka pe biloko biso to salela. Eza yo tenda iteka na bao basokama. Bango nde musala oyo ngai na kobi milokola na zote biloko. Sanité oyo nyonso ndenge telemi boye na kotia yango na combien des années peut de combien de mois. Sanité. Des solutions mboka ezaya. Mutu nyonso soki to changer mentalité mboka oyo. Mentalité na biso nanu ya bapongole soki échanger. Na bayo bazori to kamana ba peuple. Soki to sali ni boke. Biloko oyo possible. Par rapport ya biso to pesa ka mboka ya biloko oyo balongola kasi balongola kati. Siko otamu singa kureko ya kopesa pa mboka singa kuraba balongola. Oyo singa. Singa na musala ya SD. Siko soko kole kwa lishimbu ale mbule beti susbaka kufi. Singa oyo bomaka bato eza kuna oyo eza bate la kabala. Oyo soki elingi ekatana tokoyeba te elingi ekatana tokokima. Mama ebisa biso opona neni biloko ndenge nyosoteka nini? Biloko ezotekama me nentalo eleki mpenza na kisaso. Yotekaka nini? Kende olakisa makemba ya biso na biso suka ya makambo eleki bandeko na sikoyo te ntango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tobuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli saka pase kwenzo na yaka motongo ko topesaka na pi donc mwana yaka mataliki bana atako tozaka na nzela mais non pesa nyese ngo mataliki bana na bango soma makemba na kosala mbala po iloko utaka yaka kosa naturel mais non ils ont fait ça passe yawa wenze biloko so cher na éviter makemba to to bango 1000 francs et comme il a 2000 francs faut comprendre les jeunes mama sangola donc ndenge ezuta na mboka kuna transport passe ba komeza ba osoma kuna na bamboka bazoya donc transport les apart yango amonaka bango ba matise biso ke to matise bino bakitisa ne biloko bakitisa biloko balona no dollar na bango wana tolambia yango bana mobutu ti lelo dollar wana elongwa tokende na Brazzaville baliaka dollar te bongo tokoma ba américain toza ba américain wa ya kolia nini te sikoyo basoda na bino oyo kabila tika donc nayebi te bango baobebisa régime ya parti donc basala na nkoko na bato nini tokola bapolisier donc bazali mpona tobatela bango na biloko na bango mais ata toteka na balabala babenga na biso ntango babenga na biso bazakete bazwaka biloko na biso bakongaka na terase ozwa biso bamama kobeta tofutela bana klasi ka wana tonga na bandako tonge tofutela bandako ezalaka te donc régime oyo ya Kisekedi oyo bango balingi yango te batika asala ye na ye kobongisa mboka oyo awa balobaki na bino okende na campagne mama liwaya ni moto eza oyo ya matalibana te sigida vie uta likolo eboma bato ebele wenzi wana ekufa te
awa na nzela mai masu ezokufa esilisa bato nzela bakongo bakangi nzela bakongo te mpola nini kaka awa basana kuna mutu kesila fwe kobanda sana ti wenza selembao babomi wenza selembao babakona ata matalibala eza nini yango endo foto mpo bazala bie bisike tozala te batika biso tovanda na president bato ya selembao baza wa biso balabala kuna tala selembao baza wapi baza na fese selembao basala biso tokoma bandai akside eza bisika nyonso mama okoteka lelo oke na ndako okwei boye filiwo eza kaka na nzela te eza na nzela mai na nzela masuwa liwo eza kaka tosala yango te biso bazolinga koprotege population bisika oyo badege ezali bandenge eza boye na basinga oyo ndenge esalamaka esalaki badega badesiko yo tokiosoloba lokola mama ya mayele omoni ke biwa eza kote nyonso te mais est ce que tant bakonti bazolinga baprotege bazosala mabe te bazosala malamu mama tozoteka boye mpona esengo te na kape mpona baplace eza te baa bakenda mpona bazwali ya mibale ya bapepe otya boye place na nga to avant toa na baplace fixe te tosalela sentiment te mata tokota na demi awa tokokaka tobima na balabala te tosoma tosala boye tosala bo sentiment te toa na esika fixe te yango mona esali ke tobima ti na balabala totekaka boye aloko esalaka kozala balabala ezali ebia bapekisaki bino to esalaki awa kasi bapanza biso wenze osadiza basombi yango nde balongola biso toke na kape mpona baplace tokoka te nde omoni esali ke tosunga tobima boye mpo tolukaluka tolukilibana toyebi mama ezali mais eloko population biso ya biso podcast papa na biso oni balongama na papa ya vi na mère mankila na bango eza na yo nanga toza malamu eza bongo mama totala bandeko na biso tosangisa mpo toloba ntango nyonso yango nga nalobi boye soki balobi baluka place bino bokende balukela biso place ya monene balukela biso tokokende tokotika tokoboya tokolinga yangonke oteka boye na balabala ya biso podcast mama mantui la mère bonse merci ya mère abonga na père tobeta masolo po totalaka réalité ezakati ya quartier na biso baza na besoin baloba balobi oyo eza na kati na bango babenga na bango me baokende wapi na kampe place eza mokie basalaka ngo na kati ya basentima te nayebi te bakonzi ya mboka baye bazali koyeba kesisi eza na mboka na bino boye bakoza misika okanisa bamande basolo place eza na bariske ebele place oyo tala kaka singa courant okokoka te baréalité sebe à part ça kolobela te dollar mama lobi dollar toza bamérité te papa bamérité balia mbongo na bango biso mpe tolia fra na biso mpona nini fra ezalaka na yango eza na valeur te tokomiza dollar na valeur dollar eza mbongo na biso te di dollar ekomi na valeur ya 23 000 eloko ezalaki nango na 4500 vraiment tozokende wapi dollar ekita ata na tomate ezalaki 60 000 na kesa tomate ekomi 120 000 130 otita nango ndenge nini oyo 500 nanga kosomba bandaki bandaki tisiko tala tomate ndenge finani basomi baza te mpona nini mbongo eza komata nanga koteka ndenge nakwea nalala na ndako otisa biso likambo 120 000 kolanda ekokoka yango nalobi papa totala biso mawa bazaki bapotopoto na libanda baoki bapotopoto na kati eza te aka bazokoya potopoto donc boteka na balabala soka nde bakomwepesa botekaka baokota te
maintenant ils ont parlé de biso na biso suka ya makambo eleki bandeko na sikoyo te ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. boss Roni Balundama babosali te mère Mandouine la mère abonga na père ya biso podcast toko bakaka hawa toza kaka toujours eza kaka tout au long na badepo tokotaka ana mataifa tozocontinue kaka kobetaka solo tocontinue kobeta basolo to na se ya mundo na se ya moi ngai na cameraman na ngai na mutu na ngai identité te na ngai ezokondeka tokobaka basolo takoki koshite nde tobeta mpo masolo na bamama tokumi place bateka mwa basafu mwa banini nzela bakongo naoprécise bino ke nzela oyo ezokende tina bakongo bandeko na biso baza na mboka bapaya obi oyo nzela oyo ememaka bato na bayombe eza nzela oyo route principale bakango route ya mataki bakouloir oyo ezali place bapete ebengaka wende oyo babengaka mataki bana bakomersa bautaka bakongo bayaka kotika ndona biso na biso suka ya makambo eleki bandeko na sikoyo te ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà, bana biso batanga classe bien. Soki tozolia bien te. Tozoleka bien te. Bana batanga classe. Abanga ki biso ba mama ti. Biso ba mama ko leto bimite ko luka. Mate. Mama. Finalement to kende wa. Tando iba. To kende wa. Otimela ba mama papa oni bana Londres otimela ba mama kufa na lati boye na wenze ya matadi kibala toteka te tonyokwama alors biso tu tokelo fena pa makoko alors population non maman na ata bakoko na biso balukaka bandekokelilanga bazoluka mpona nini biso bazoboya tozela tokobokola bana ndenge so tozalaki liboto na pasaka mais tokimi mpe kobati ya pe président na biso kobati ya pe bana na biso oza ya nsima mais balingi te biso tokela kofelile kwa batakuya batata ya bamama tokela makoko po preso etikala polele problème ya dollar eza ya biso te eza ya bakonzi bakonzi baotala population te mokonzi otala ka libumu na ye na bana nde na bandeko na ye population kufa na yo kundama na yo me bandeko na ye fo bazala yokata mboko misala ezali misala ezali me ntango balobi na yo luka bato okozwa baleki na yo esotala tozotelenga eto mboko okokoka batyo na poste ya mbongo yo soyibo bia libota na yo ozokosa population ezali botango nini mboko ekokanoka ya nzanga toluka nzambe tokoka mitema omotoki génération na biso esili mawa nzambe ate na bana na biso omakachala zali mpona oloba no nzambe aoluka po motema mabe na biso génération na biso eleki tozolingana te. Merci maman. Papa ya dit nazangi maloba. Maloba eza lisusu te pepe komi kokuse po bamama balendi na ndenge moko ya loba te. Papa na nga Roni Malundama ya dit Malundama. Mère Mantuna bamama bazolela. Toza na wenze ya matadi bayo. Nikole baki pasi na pasi katani. Nikole osema serie beti e katani. Bakozi bamola ke basengela ngata lipapa wenze malamu
Suka ya makambo eleki bandeki na sikoyo ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tobuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful for God and my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeki si tobengama balongi always thanks for the life I'm living the come elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamula yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai bandeko tokontinue kaka ya biso podcast aokontinue po il faut récupérer mwa baélément na mama bibiche na femme en action plus toza na kaka na matadi libala toza na re oyo baobenga le rocher sikoyo tolinga topeka kotuna par rapport to embouteillage eza makasi ona tokutani na papa amekoexplike biso mpo badifficulté ezalaka na kati ya nzela oyo tala kaka bazokuna kaka embouteillage donc ipesala mpena embouteillage mpo na kati ya nzela oyo na biso embouteillage oyo ya biso ya matandikala na badenge esilaka te ata banda mama lili azalaki awa embouteillage esilaka te basangisi bamaison oyo nyonso babenge no bambouteillage kosilaka atia bato baoteka na nzela mais bato baoteka na nzela na minute oyo baza te mais embouteillage ezokotikela sikoyo mpasi na biso mosusu toza nango awa eza likambo ya tracasserie ya bapolisier bapolisier ya district baza bato moko mpenza nazokomprendre problème ya bango nayebi te so baza bapolisier mpenza ya solo oyo batanga mpe batanga te bazwa formation mpe bazwa formation te bazokanga moto ate oza na bamikanda na yo nyonso mais bapolisier matadi libala bazokanga moto so kokanga tokomi lokola bilei na bango donc eza mpena mpasi mpona biso basoda bataliba balembisi biso balembi na miniti oyo toza tosenga kaka kino mokonzi ya mboka alobela biso kaka na bapolisier matadi libala batika biso tozala na mikunia komikila basi bana na biso na basi na biso mpe batanga na basi mosala osala eza te tan lokolanga papa 46 ans mais mosala eza te nazokontikota na moto mais bakoya boye bakangi yo moto oke nango po futa amande nango ebandi 50 000 faut opesi bango 30 000 baboyi 40 000 donc eza pena pasi donc ata baroulage ya matadi libala oyo bakokanga yo donc motifu moko ya mabe eza te neti ngai naza bamekanga bakotekiso na nzela bakangi moto ke nango na biro biro kuna bakosenga oyo ata mokanda moko te bakokende kosenga yo kaka mbongo kaka donc mpona poso eza kaka ya mbongo donc bato baza na susi na bango te mais lokoso kaka ya mbongo wana eza mpenza mpona kokai koloba nde yango wana embouteillage esalama boye bino na comprene ondire bino bato ya motu kosaka mpenza na arrete ndenge totelemi na arre awa naomona bino arre na bino epai bamusu epai bachariot epai bato nayebi te soki kosi kokomprenake kozalaka mpe mwa perfect mpo bambouteillage eza. Oui, merci beaucoup. Mpona biso bamotard normalement na matadi bato ozala mpenza na arrete arrêt eza te totelemaka na nzela mais embouteillage eza secret mpona biso te biso oza na biso mopanzi mais tangi tokakoki ezokengole donc biso oza na parking te topesaka bambongo neti ya bakitase na biso tosombaka baba basala biso parking basala yango te makambo waku toyebi yango ata koyeba te totelemaka na nzela bo so biso tolongwe awa totelemela wana totelemesa te basi basala biso parking ya biso podcast azala besoin ke bandeko yo ngambo ya biso oyo koza ya biso eza chaîne oyo eza na posa de respecteli mboka na biso par rapport à baréalité donc likanisi na yo mefoi na yo makanisi na yo baplan na yo bolamu na yo nde ekosuteni biso mpo kango eza ya biso baninga bazotala biso mosika nde balingi bamona bayoka mpe makambo ndenge ezoleka na mboka na biso nango nazokuna eloko nini osi kosala lokola mwa réclamation mpo soki parking ezali ordre ezali makambo nyonso kozala bien mpo bambouteillage esilaka kosala bakonzi mpo makambo wana bia balukila bino parking. Bon, merci mama na ngai ya koloba mingi mpenza eza te me nakosenga kaka na bakonzi awa na matadi bala eza mboka monene eza mboka na biso ya kala
le problème ezali ke baluka biso parking esiko biso tokotya bamoto na biso po tovanda tozala à l'aise po boye toza à l'aise te policier akuta biso toteni boye bakangi biso mpona nini parking eza te toza na parking na biso moye policier akanga biso eza te po biso mpe sikoyo na miniti oyo so mpe tokende efanda na bandako na biso basi na biso na bana na biso bakolia ndenge nini bakotanga ndenge nini yango tozotelema kaka na nzela toujours parking eza te mais puis nous faisons tout ça par rapport à ma ils ont permis de parking et ça là. Ceux qui peuvent pour que ça la carte fouilla. Et puis que la difficulté pour ça la makambo. Peut-être va noter pour la carte fouilla. Mais maintenant il faut envoyer ba que notre ils sont fait. Nous sommes la commission la ils sont autant que parking et la porte avec ça parking. Ils sont pas ça pour faire la police là na mboka pas voter. Et ça pour maman na bana. Merci penza yango wana ona zaidi na ngopele ya parking yango wana. Parce que la biso parking gars ils sont tout à la parking coupé de la petite à la polele. Mais pour ça la personne a dit ba montare que tout est mabé là mutu ko le kahawa mais moi le kizali ko ba monter ça. Alors ko ba monter za mutela no yete et puis biso za ça peut pas na ba 500 moto siko. Ça yo nani yo ka na parking to te makana nzela. mboka yo kabisa bawa to batila biso parking po biso to sasa do banda kotele mais c'était misu na kobeta penza likambo ya ba policier matani bala bazokanga biso sans motif olebi bakouta lisolo ya bacolonel bazotinda ngo na kukawa kokanga bakaka bamoto butu bazokenda ngo na bajip donc eza pasi mpona biso matani bala pasi bakanga biso sans motif oza na mikanda nyonso neti nga naza na nyonso po balobaki kosomba carte rose naza nango plake na nga naza nango quittance naza nango permis na nga naza nango me bakoyama kokanga yo moto bapie nango na biro bakosenga mokanda te loko moko te bazosenga kaka mbongo mbongo mpe bakosenga ya moke te babandi na 50 000 moto par jour eversaka combien po bazosala eza pena pasi mingi mpona biso batuka mokonza mboka faci beton avec pena libanga faci beton ya beton babeton asilukela biso solution na matadi libala atiela biso parking awa tozwa parking po biso mpe tosepela tozala mpe na kimia nyonso ntango bino bozopesa mwa basusi na bino ndenge to badifficulté ezozanga na mboka te mais toluka tobongisa yo moko ntango oye namoni osali mwa discussion moko bozomatisa moto na prix na bino moko bozocréer embouteillage yebisanga eloko nini esalaka ya embouteillage esalama mpe eloko nini ezosala po eke bino omatisa prix ya moto mpo moto tozokoka eza oyo amatisaka transport aza moyibi na ndenge na ye banakisa biso mpe parking oyo biso tokobulela toza mayales devo basoda mama na ngai tolembi tozobula su bien te mama akokendelo bakangi bata kasi bata liketi mo bazokanga yo kaka tolingi tosongela tosala kikulu na o toneni bie boyebisa biso mama lobi naataki kaske nati banini oyo bantiba na maboko balenga sia bakatenga kitase ofuta 100 000 na banki po moto bakanga ya devo ya disciple yango oyo lakisaka papa na ngai major abike bima bongo bifula bongo nata suka bakanga pozaki na barobo na oyo na maboko ndeti mo batolandaka na sodaka nasali bakanga moto mama tosolaka te suni tosola ngai esaki yo no bandi ngai mama babilomolakisa biso esika ndenge olakisa biso obulela boye obulela po tokanga lelo te mikanda ti tosomba siko toyebi te tosukela mama tonyokama mama tokasheni boye tooluka mbongo na pasi totiki likulu na mama totiki kokunda toyekola na misala oyo mama siko nayebi te si tosala ndeni totoka likulu na mama tokamekokana topanda basuna bazonyokola biso tokende boye tokende boye bayebi kaka ke baolukila mbongo ama tosevanike ake tokoma makulu na mama mboka ebeba topona biso koma makulu na donc tokobaiki na biso veni na biso alobi tokono tosima mosala wana sa moto ko mosala ezali oma crime ekota na korosiko bango balingi te bata keji bata kaske ya baza na yo kaka toyebi te bolakisa biso nono mama kukumesika biso tokekuna tobe tokekuna nyani papa severin
Mama Bibisha ayaki femme en action plus alekaki alobaki mpona makambo etali kobebisa mboka na biso surtout komisi ya mboka vula bana moto bazolela bato nyonso baza nsima na yo intere eza ya mboka na biso papa Séverin mwana moto azolela alobi bazokula te son excellence toza na besoin na kimia mais osenga ke organisation malamu ezala azobeta mbela kote ya commune obongisi mwana kati bato bakotikoti na kati awa nga naleki na makali bana na sentiki bato bakeka na nzela mpenza balongwelo mais bana moto bazoloba tala yokaka mwana moke alobi na kozonga lisusu na kondula papa Séverin ozosala mosala na lelo ya biso podcast aza na besoin mpenza ke mboka na biso esala nini ebonga podcast eza ya yo yanga ya biso nyonso papa Séverin nayebi te yaya basuka nango ezali nazali na posa balakisa biso ndenge nini tokobulila mpo balobi na biso tosomba mikanda tosombi mikanda me wakanga biso kaka bada papa bosunga biso toya bana na bino bolakisa biso ndenge nini tokobulila mpo tozwa ide ya bino mpo tobulela ndenge bakanga biso te tolembi leta na biso ya mboka oyo Congo asalela bachauffeur ni parking biso totelema pembe na place parce que toza na parking te balobi tosomba mikanda tosombi mikanda yala mikanda chaque jour tosomba bakitasi me kokanga ezosila kaka te na mboka oyo komatilaka sere kokozala partout bato baluka mbongo toza bakuluna te toza bamota mpo tobokola bafamille na biso mais tozokomprendre te kitasi nyonso tozosomba mais tozokomprendre te toana document nyonso otangaoomesasemaosi lisusu bapesa biso basisala batonga biso baparking oyo tokotelemaka toa baresponsable toa basina bana mais tokomprendre te okotanga boyo document boyo oji mutango mpe peut-être ape na document te amutu atransporte bagesaka mbolombolo moko boye baza bakulu batini bakulu baye kokanga bamoto soki otali bato nyonso bakanga bamota soki otali bafasi na bango baza bakuluna baelema tolembi baza bamiyibi amanyema babanka mpe batila bobatya transport biso toosufri mpe makasi bon biso eza kuluna biso déjà tomesa déjà aomatya transport te ezaki komesa komatya transport totaka nde trajet na consommation essence yango nde tomatyaka transport na bamouillage wana ekonsomaka mingi essence bandako bandaki place moko place unique une heure du temps condition wana eza yango déjà mais bato wana bakanga wana tolebi bango déjà baza bamiyibi bambongo wana ekendaka wapi ekendaka na kesa ya leta te bambongo bakangelaka biso wana ekendaka ni hôpital ni orphelinat bambongo batiaka na baposhe na bango baza bamiyibi bambongo wana ekendaka na poshe ya leta te ekendaka na poshe ya mutu baza bamiyibi babenga na bango teleka bina bimi 5 heures kila komo 14 heures mbongo nyonso ekenda baso ya 0 bongo nyonso eke wapi baza bamiyibi baaventire batoro. Bonjour papa. Na kaseri a nini na Matadi Kibala toi asiko na Matadi Kibala to monio. Papa juste na Matadi Kibala on lembi tra kaseri. Denga tozo pe matin tozo pe matin surtout biso bantu ya moto. Tozo mona pas za mikanda nyonso. Papa tozo na mikanda balobi auto so ba quittance. Tozo so ba quittance chaque jour 500 francs. Par semaine 3000 francs. Mais na kita soit bakomi taxe de stationnement oza na place wana te eza kaka soki 9h20 omoni bapolisi district bakitia webele bakangi bamoto soki moto akei na district eza kaka 50 000 mais parking eza parking na bino biso totalemaka awa parking te totalemaka kaka place oyo mais bon bango soki mbongo na bino opesa ya quittance wana basalaka nango nini toyebi te papa mais bakomi taxe de stationnement nakotanga ngo bon tozofuta mongo wana eza mpona taxe de stationnement mais tozopema te po awa namoni bakomi awa province de Kinshasa mini province de transport soki ministre des transports awa bakomi nini parking moto 500 francs mais parking wana ya biso yango oyo tozopema te epa basoda bapolisi oyo ya district soki bakangi yo moto eke kuna ezaka 40 000 ezaka 50 000 lelo mpe bauti kokanga ebele chaque jour bakanga plus de 40 moto plus de 40 moto en tout cas vraiment
bolobela biso ozosala réunion te bino ozosala réunion te bokomona bourgmestre te papa tokende deja kuna soki ça somona kokanga te chaque jour c'est toujours comme ça quand mutu moko wana azoka na baelema bakaki moto aza na baelema bakaki moto kutu bapesera baderangeka biso te vérité bapolisier ya district awa batia biso mal à l'aise fort. Merci beaucoup. Batia biso mal à l'aise fort mais nazabake il oyo tozosongo sur base ya nini toza na taxe normal toza na carte rose toza na plaque na bata o batia place wana bato ya nini ya mikanda wana autorisation de transport bazosenga autorisation wana mais na place na bango autorisation wana eza te. Donc toza mal à l'aise toza na bana toza vivre na moto bapolisier district bato biso à l'aise mal à l'aise tozobetaka mbela mpona makambo eteni baréalité tozokuta na kati ya mboka na biso tolemba koloba te chaîne na biso ya biso podcast eza na papa Roni eza na papa na biso Yannick Malungama baninga basangani kaka mpona koluka komeka kosunga mboka na biso eza chaîne na yo eza chaîne nanga plus na yo esala biso kwa quelque chose parce que biso moto kotokita mais quand kometa mwa mbela ya bino kozokuta nango na kati ya baréalité eza na kati ya merci maman la sepeli pena nde boye kokite biso nde na abona motama na pomi moto kuna na pomi moto mosuka mpona tracasserie awa toa justement na mayo donc na pomi moto avant 5e bureau oyo nini babe yango district mpona nini moto wana nono mokolo ti kosomba ngo moto soki kosombi yango na maison na pomi awa na disi bakangi ngai natubango forso nini o tokangi yo kati moto yango za 000 bakangi ngai balenga 30 000 francs ake ndako nasomi mikanda nyonso ya moto naza na plage naza na autorisation de transport nasomi mabe kitose nanga mais moi oleka place oyo eza te mpona bata transport soki bakangi yo na moto même a complet na minute oyo bazali toposanaka place wana okomona ndenge batracase place wana amandi 80 awa mokolo bakangi biso na moto mutu echauffe ozwi kase na tie liboso ya moto mwa mopepe ngai moko babi eza na fonction bakangi biso baleso ba 20 000 francs miso moko tokoki biso wapi kaske yabike kaske ezali nyonso ezali babio kaske otiango na moto nayebi te wana eza information nini na article nini na code nini soki tokomi kolemba yango daya tokomi koloba boye tokosanga na mayo rond point victoire mabe koya nde boza boye po eleka na bachene soki mabe boyoki bamoteur baforce soki tosangani na mboka oyo bakoda seconde tosangana te tozala besoin tosangana te tozala besoin babandaka liboso na banégociation tozosala bapaya liboso bandeko bozoyoka bazokamba biso bozoyoka ya biso podcast bozoyoka bandeko nde bazolela na kati ya kite eza na bandeko bakwaki bamachese po basala ne fiske mosala bakoki korécupere ne fiske quelque chose mpona mboka oyo bakalela batu te mais tracasserie ya bandeko na biso baye bazali kolata bilamba bateka bango basoda bazopesa biso pasi mingi mais bato moto boyebi mpe makambo ekosalaka bino bakoyewana maniema trouble makasi trouble bango nde bazoluka trouble mama akima bango koya sikoyo na ndenge ake okima bango ngai na kutina bato na besek bato wana bazokende yipen omoni mopazi wana nde mopazi ya nani parking ya yipen soko otelemi kaka 5 minutes makangi yo mais yebise ngai soki olungi moto na besek oye okatia mopazi ya boye eza infraction te ou bien olection liboso kuna okende okisia liboso eza infraction te mais soko omeki kotelemi bato ata wana bazao 50 000 na 80 000 kotelemi kuna chaque jour nanelo bakangi bazobona ngai mpe nazoloba nanelo mpe bakangi chaque jour bakangaka topasea nini toje bato juste nani okanga parce na nzela towana sport baza antenne civile bacivile baoderge biso police antenne police aokanga moto
Bessière awakanga moto Ujana awakanga moto Biode awakanga 5 services y compris na bateli moto omaneti ya FARDC donc toujours bateli nani azana ni obika ba moto ba bateli des autres avec mingi on dit na complet na pas ko moto pa nini ta kase pour na 5 services pour les nini bana mboka boyo kambela baninga basobe nayebi te mpona baye basobe basobe mpona bainiti ya mboka les gens en uniforme ngo nazali faut respecter makasi nazokanisa papa severe lokola bana ya mototo bawewa basoli kutu nyonso azosuka kozwa defise moke mpona kolesa bana na ye mpongo na kati ya mboka na biso moko soki tozangi kimia tokosukela wapi bandeko baleli bamama baleli transport eza pasi tozozanga maloba en tout cas oyokela biso ya biso podcast papa Roni papa Yannick mer Mandwila tozotelemaka tozokende tochité, mon boss Yannick Mabulama, tochité, mon boss Yannick Roni Mabulama, tochité. Oui, madame, alors vous ne pas capable. Malgré ma difficulté, notre groupe est à la c'est que les gens soldat en fonction. Donc, nous avons fait ça, merci et pas nous parce que Internet, ça l'a aussi ça l'a vraiment ça quand vous voyez ça. Pour les qui n'ont pas de difficulté, mais donc on y a ça. Donc les cas sans que tous saluer bandeko parce que c'était biso bandeko baza misika pepe mbele balanda ka émission na biso femme à l'action plus bongo pona nini te bandeko ya biso podcast chaîne oyo s'abonner ayo s'abonner nga pena s'abonner ensemble ba mu kongo to le peuple donc c'est pour le peuple ça ka chaîne ka tete beta pour le peuple voilà mon bandeko mo basanga bamoni ke ba okokate le moi nayo s'abonner et ça la population pas de ticket par réalité ah toujours kanisa mon boss on a zo saluer pendant la minute mon boss Roni Mabulama ça je sais la question qui se totele on va se faire la côté chaîne fan na zo ko traiter Yannick Mabulama bana poto tongo bana long isika pour sali ba ba na sisia population on a boté les banques ba na côté que moi $1 na yo wati na yo sala ke to sima mbongo na bango na poche na bango ba okabula na baninga na zo ko traiter maître Chokando kokoando ike mwana kafe ya tongo maza na Suisse maître Chokando po ba oloba ke mwana tongo ya tongo mena nyiko ya Suisse ba ba zo soutenir biso to ko kanite papa ji mbangu nzonzi ya solo na Londres mwana Londres ya tongo mwana zo oloba ke mwa enfant na ye ekota to soutenir mboka biso to zo ko salate famille Tikela na Paris, là na Paris à Tongo, bah ils vont soutenir. Na bosanité, mère Mado to pour passer pas rouge. Mère Mado, ya yo yango wana. Ka bumba mi pona ninga ka place ba mama ba c'est ça la ngamo bien. Na bosanité, Sandra Victor Makopa. Maman Sandra biso kali ya biso. Abonné et ça la biso moi bien na bosanité, maman Agnès Zela. Mama Agnès na babi mtoto wa Manyema. Habari yangu mama Agnès. Mtoto wa Manyema habari yangu. Biso tuzana kini. Mwana poto atonga na bosa couple. Nancy et Rachel. Bandeko balingana loza bangwende kana na ngo aende kama nyonso. Soko ngoye ba makambo. Romeo na Juliette kuna pa bandeko. Na bosa mishite chez Liliane Paola. Yefe grande dame na kati ya bisika zali na bosanité fleur qui mota et ma fille de tous les temps bango kuna na kati ya mboka poto na sokisa bango bango tepele de la dialogue businesswoman pe la dialogue bisiko zali talaka biso na samoi to bandaki na mbula mais to koni na mbula na sokisa na te mama mère Makuma la ni ya mort molonga ni ya ye papa na ye papa o ba ke boss Roni mère Mabulama
nabutami mpenza le respect ya masuka oyo apesa likalisi po tosima mboka na biso tala bamama baza na nsima mama bikushe ebele bazolela balobi so kosalisa descente na kini biso nyonso na nsima na yo papa tosimba motema ya mama Brigitte kitomona bana nkili ya ntongo bana ntango kumelakana te bango na poto basalaka kwenda kokuta bana nji na ntongo nabosani te anesinga ya la fleur nazokanisa lisusu ta mare bos makila loroya bos nai nazobosana ye te mpe nazokopesa mbote mingi na ndeko ayambi biso te jevik mbemba oyo ayambi biso nabosani te jevik mbemba mwana respectant nakomi alobi mama melata mai esalinga mwasi ya jevik esalinga babora te donc alobi mama oyoki bien te melata mai mpona bosani te monde te na kati ya biso podcast ya ndete po bazobenga ye le caméra ya koyisamaka te donc les grands messieurs trésor oli tala ye so omoni endinga mobale ngamela sese oza na besoin omona ye lukaka mama bibiche ngai moko mama bibiche nalingi bino makasi ya biso podcast yosabone yotiaka azwi na yo yosalaka de osokoklike kaka population emonani nazopesa mbote na balangi nyonso ya femme action christ napesi mbote na bakonzi na biso nyonso ezalaka kokunda te oswana te koluka te bolisa mboka abosani te le bourgmestre ya Séverin mais c'est Séverin apesa biso asolekana bana moto nabosani bango te bamama nyonso batekaka na bosani bango te nazokanisa esika pouti bambote na bino nyonso bana poto ya ntongo mare mantuila yayo eza ti okite yo ongana olela mpenza makati biso na biso suka ya makambo eleki bandeki me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tobuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wetu wa begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeki si tobenga matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza temoi misala emonani ninga kolobeza te touti mosika esansel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika tobuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wetu wa begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza temoi misala emonani ninga kolobeza te touti mosika esansel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza temoi misala emonani ninga kolobeza te touti mosika esansel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te